devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo Tozali na Sije Karamoko. Lelo Togo like Sabino parce que Tozali Koyeb Sabino qui na 5 minutes. Lelo Toza na Sije c'est Moko. Togo l'exasusu Babouzo Ba Oyo. Certaines catégories Moko Yaba Congolais Bazali Kosala O Bato ya Lamuka Bato ya Fayulu Bato Balingi Mbokate. Na lingi na expliquer bino omoni ba Congolais mususu ba koma penza alali azo boule lobby ako créer lisolo nini ako créer vidéo nini pour esambusa mboka na biso pour esambusa président de la République Nabiso. Donc alali azo boule que lobby na kosala faire ni nango na sala donc patriotisme ezate. Donc bon na ba français ndenge bazalaka chauvin likambo ata soki ezama la muteme bazali ko kumisa mboka na bango mais congolais na ebité eloko nini ezubiso to ebité biso to kanisa ki soki lelo tozu président de la République ya mwana mboka esprit ba congolais ko changer mais to monique esprit ba congolais et comme na kindoki pour rappel boyebi ke to bandaki ko lela kanambe alongo na pouvoir tozwa mwana mboka moko aya toluka solution entre biso neti Congo na biso Nzambe alingaka ngo apesi biso mwana mboka pas n'importe quel mwana mboka pas de moindre apesi biso penza ke mwana ya papa na biso Tshisekedi facha ya na pouvoir ba Congolais à solo o balinga mboka ba sepela mais ba Congolais au misusu o ya mitema mabe ba sepela te to ebite tina nini ba sepela te ata lelo olingi Félix Antoine Tshisekedi te mais makambo azo sala ya malamu makambo mabe ezali kaka na mboka na biso te botala mboka ndengi Félix Antoine Tshisekedi a héritaki yango azali ko bunda mwana mobala azali ko bunda bino penza bondima ki penza ke ndengi lelo to komi penza marque to komi lelo président Félix Antoine Tshisekedi na union sacrée à benda parlement à benda sénat à benda cour constitutionnelle. Oui. Chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. C'est un devoir républicain et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attributs, une écharpe de personne et minuscule. Ça c'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline.
bino bozomona ngo netili seki po bato mosusu babandaki koreve o Félix Antoine Tshisekedi azwaki te bino bozobule ke soki ezali mpenza fayulu tiotiaka exemple fayulu azwa pouvoir obi ke fayulu mbele babara ye déjà mais fayulu lelo mbele asa kufa parce que aza na stratégie te botala stratégie oyo Félix Antoine Tshisekedi asala po na kosilisa système ya kabili nyonso système ya kanambe sila bino bondima penza ke do ndei kanambe azalaki wana abulaki penza ke makambo ndenge comme na mboka na biso ekoma bo mais fallait ozala benda fin politicien ozala pe na stratégie sur la motema na yebisi bino soki mboka na biso par hasard ka botozwaki Fayulu président be Fayulu babara ye mbela ngo koka makambo te alingaki kokoka makambo te donc nzambe ayokeli biso mawa atili biso mwana mboka moko président moko calme président moko motema moboto président moko donc vraiment azosala ba politique moko tomonaka na ba France ba politique tomonaka na poto yango nozomona bato ebele bazomela pema mais bato balingi ye te bato bazocomprendre te mais congolais tolingi au juste nini oyo te tolobaki ke mwana mboka démocratie komi bozomona justice ndenge comment fonctionner bozomona makambo ba fa quoi donc tokomi na ba réserve mbongo na ba banque na biso kuna national yebele na ne salamate mais bolingi nini bolingi penza nini na yebite soki lo nini bolingi na bachala mwana na yebite soki ba famo bachala mwana bakomi kosala mais na monaki mutu moko avant to kota na masolo na biso ati nzembo achala mwana ati clip moko na ba nzembo soki totali penza bien chala mwana azolobela batu oyo ya FCC bazalaki na ye parce que mboke baby mboke salibu bosa azolobela batu ya FCC mboke kufi bandeko ekufi solo kokufa pona kimoyibi na lokuta baesco bafraper itema mabe bazanga bolingo bakoboyina bayanke basasi mboka kosasa mboke tengami bandeko etengami mpona moyibi baprojet ya lokuta bafrançais ya milai bamonaka se bentere azolobela donc gouvernement oyo ya Félix Antoine Tshisekedi te gouvernement asava te parce que Félix Antoine Tshisekedi faci beton ayende kolongola makambo oyo aheritaki oyo ya mabe lelo na kati ya émission na biso si j'écoute na ebisaki na bino te na kotiselaki bino nanu ka mwa intro moko boyo mpona faire raisonner bato oyo déjà bakongolais oyo balingi mboka baza neti biso mais il faut to lembater parce que tozali na bitumba nebisi bino mutu muso azolala azobule lobi akocréer masolo nini po ebebisa batu mitu batu bakoma na nini bomonaki bino moko awa bacréation oyo ezosala lelo toyokolakisa bino bomonaki photo moko circuler na baréseaux sociaux que Félix Antoine Tshisekedi na piscine azo nager. Ah, mais est-ce que le président de la République a le droit de nager? Oh, talaye, azo nager, azo même sa maille belé, ba congolais, baso, mais la maille était maille exate. Mais quelle bassesse vraiment, tozo kita, vraiment à niveau moro ya okokate. Mais photo bati, nazo la sabine bozo mon photo bati ya Félix Antoine Tshisekedi na piscine. Ezali même pas yé donc balurika mutumoko donc azali na compilance neti ya président de la République ba tipo ba le président de la République ezali même pas yé bota la photo en malamu siko nazo la sabino botala na image bozo mona que mutu oyo batiaki yé oyo azali ko nager ça n'a rien à voir na président de la République mais mutachi ngo ka net pe ba congolais bazalaka bato émotion donc so batie eloko ye pas pandi président donc est-ce que président de la République a un problème penza est-ce que azana droit qu'on achète donc to la sabino ba photo mususu ya ba président mususu bota la président États-Unis bota la président ya IRSS bota la président ba président belé Mobutu Kutu donc kata donc na reportage ba yoko interviewer après muke akobeta nage siko et comme ya Félix Antoine Tshisekedi et comme problème Nazong c'est bino bota la photo et circule qui au balobi que Félix Antoine Tshisekedi neti ya na droit qu'on a jeté akoyi qu'on a jeté bota la sikoyo mukolo photo yango yo azo nager ça n'a rien à voir na présent sikoyo bino ba boule boule nini ezali bato basala makambo po kaka basambu sa présent po kaka basambu sa mboka na biso OK congolais ebele ba komi
kosepela soki mboka na biso ezokende bien te eza na problème bomoneki makambo ya léopard équipe nationale okomona bakolongwa bakokende kutu te na barrage yango bakokende te Benin akolisi réclamation lelo sikoyo tosuki wapi bakei na barrage mais bato ebele sikoyo na barrage bazosepela te puis tozoloba kaka ke équipe nationale biso soki eke coupe du monde bato ebele bakosepela te mais ndenge bato bazali na kimotema mabe bazolinga équipe nationale ekende te bokomona avec Fachi nzambe akosalisa mpe Congo équipe nationale tokende na kati ya coupe du monde donc vraiment ezali pasi na mawa na motema congolais akoma mpenza kofaze azobule eloko nini aocreye lobi oyo ekobebisa makambo ya Congo oyo ekobebisa bato mitema mais boyeba ke 5 minutes avec César Ngadi tokotikelaka bino susu tante to marqué pause na biso boyebi kaka ke Kodia Simon ezali agence oyo société oyo epesi opportunité na bana mboka bakoma bapropriétaire ya bandako na kati ya Kisasa ndako ya crédit sopo lingo osombi cash ezali ke il faut ozwa yango ya crédit yo okokipe yango te Kodia Simon mutu ekozwela yo crédit kuna na babaka ya Kisasa donc tozali na ndenge tozoyebisa bino tozali na offre moko spéciale mpo na bato États-Unis d'Amérique bato bavandi na États-Unis d'Amérique na Canada bobenga offre ezali ya bino parce que donc basaleli bino baprime parce que bino vraiment bozali kosomba bandako ebele na Kodia Simon donc après tozali na Sepela TV décodeur oyo ya bana mboka décodeur oyo ya mukie otina poche otambola nango et puis yango donc différence nango ezali na ba décodeur mususu okotambola nango esika nyonso to olingi okei okotala maso memi yango oke na mboka mususu memi yango esika ka internet eza au branché au tali yango donc makambutu son image numérique donc restez connectés sur Clébois original 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Bino moko boito landa ba partenaire na biso merci na bango ba pesa biso confiance na bino pe bozala simana bango donc vraiment batu mususu ba barake yango ezali façon moko bango ba contribuer akapo na chaîne na biso donc bazo espace ba futa rambo na bango pour publicité na bango eleka et puis donc avant to kota susu na masolo na biso to développer masolo to zolba ya bato mitema mabe na lingina lo basusu donc lelo samedi boyebi ke tozali na Fachi solution ya mama na biso Mujinga bazali ko sala sortie officielle na bango donc vraiment bozala wana bo de soirée moko pe ya ko aider batu parce que mama Mujinga motema malamu tombola e kozala kuna donc samedi oyo biso nyonso tout tokozala wana donc tozongi lisusu po boye barake
Congolais to éviter monter manabango ce que économie ndengenini bomona tango donc ba président ba ye wana to sala ngo émission musu to ngolo baka ke bazo kama au président de la République ndengenini natiki président ya Zambi liboso ye na sima ay makamba protocole te donc bino suko mutu bo la sa fachi béton makamba protocole ndenga yambi toujours l'accès dans la photo, Bota la président de la République en Allemagne, donc Merkel à Zalakissima, Bota la paix en France, donc président de France, a tiré mon pas à Liboso, donc Batubozo kota na ba masolo moko oyo ezali na tina te olie bozala focaliser na masolo oyo penza ezotombola mboka mais bokomi kokota na buzoba moko tozali ko comprendre te mais boyeba ke 5 minutes kotikela rabino lisusu tenter ba bêtise. Dernièrement, tu l'as dit, c'est sérieux quand il y a des bêtises. Tu as saki masolo surtout tu l'as dit bino donc 1 plus 1 égale 2. Donc parce que tu as tikara sous tenté. Donc vraiment, ils allaient passer na zozong sabino. Donc en guise de conclusion, bota la photo oyo et tambola qui n'a pas réseau sur ce blabi que présent Fachi donc il y a un droit il y a un droit à nager. Donc balaki c'est la présent Fachi bazo kufa na S maeza na kisasa te azo nager. OK, ça n'avait rien à voir muto azo nager ezali était to laki sibino lisusu bota la muto azo nager, ça n'a rien à voir na président de la République. Donc ezali pas na mawa na motema donc Congola comme na niveau oyo ya motema mabe to yebisa bino to kotika ka ngote soki Congolais to komi partager ba Congolais musu ba komi partager niveau motema mabe ezali fayulu mutu a créer makambo oyo. Ce qui failli la créer qui va makambo à division mais le Congolais tous qui unis parce que il y avait pas de raison parce que but n'a pas qui kanamba longo toujours moi namboka moi na papa Tshisekedi bon Congolais sur tous là ya kokabona poani donc failli le mutaya na division à cause qui a gagné 65% à saliba makambo ko boy neta ina boy ye moko lelo tozolo baboy a zonge la PPRD à kota na ye na PPRD ba comme na bango sala sikoyo na kanambe pe alimbisa na ye kanambe alimbisa na ekanambe meti lelo alimbisa Félix Antoine Tshisekedi te muningane mais Fayulu alimbisa kanambe. Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayulu ou à l'entourage de Lamuka, un membre de Lamuka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Donc vraiment, peuple congolais, tu es vraiment tu es le rotolingité mais boye barake Félix Antoine Tshisekedi azali présent o ya pesa et kolo na biso pesa mboko na biso pa nzambe tango nzambe atima boko mutu mususu akoya na contre-temps ya ngo Monique ba makamu nyoso tu o bayaka na contre-temps pour na Félix Antoine Tshisekedi esimba raté parce que ye azali mwana ya nzambe donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na yebisa binoka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc boyebika question to comme na suka base donc tokotika ka yangote parce que yango mutu vraiment et ça la raké donc 5 minutes ezala lelo tokobanda ko souhaiter bon et joyeux anniversaire et les gars déjà lobby il y a Beloti Mavungu na kati Espagne Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne donc biso tout équipe Mobimba Willy Kunda donc Edino image panza sangwa Congo to zali ko pesa yo ba bon et joyeux anniversaire donc to ebike et les gars malamu donc Beloti Mavungu, donc vraiment merci. Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes et puis une fois de plus, bon et joyeux anniversaire. Donc Tokei, Nakati à Londres, pour nous repérer ça. Honorable Jean Moutala, merci Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc honorable Toko, c'est jamais qu'on remercie parce que vraiment au salaire mingi pour dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours Nakati à Londres, tu repères ça na José Kanwa qui kakamene, maître Ouera Mukuna, maître Rajamoule, Sigo Tokei, Nakati à Bundes, tu repères ça, maman Nabiso, Meta Binteza, donc Azali Mama, vraiment totangi bato balingi mboka na biso donc mama Meta Binteza na kati Allemagne azali
parmi batu oyo balingi mboka parce que ala la raté donc azalra wana kaka pona mboka na ye siko tokei na kati Afrique du Sud na Jobu pona repesa Joe Chilumba merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisusu awa na kati ya Paris pona repesa mbote na Montreuil na Papi Ilolo na Montreuil merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati Esson na Grigny pona repesa mbote na Brice Piana merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi so totangi Brice Piana parce que bazali ba ninga ya Doudou Swami Doudoulé tokei na kati ya Belgique pona kopesa mbote na Lolo Munongo merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikali toujours na kati ya France pona kopesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria na 94 na kati ya Île-de-France merci Fifi Filofaria na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikali toujours na kati ya Paris pona kopesa Bob Kitoko l'artiste Bob Kitoko star masananga star Bob Kitoko na mwasi na ye donc Bob Kitoko merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Sukisa na ko remercier ba administrateur ya groupe na biso ya WhatsApp les amis de César Ngadi tokopesa Chai Mukenge Chai wabalengela mon voisin Chai Mukenge Chai wabalengela mon voisin tokobosa na te donc Babi Kisinga merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi elle a été réalisée par Willy Kunda nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en